Septième trompette, tant il y a moins côté na carte na likolo, et coupé sa signe était arrivé, il y a fils de l'homme na carte na mokili. Amen. Bota. Alors les temps ange akoya ou akosonner septième trompette. Alors bien akotinda kwezali ba ange ba na kokeli na carte na mokili. Na carte na suka na mokili, kuna koluka kokeli pour rassembler kwezali peuple l'ensemble. Pour la koluka kokele pour rassembler où ils allaient aider les Zambé, bazala esika moko pour que à travers son esia trompette wana et que la copie ça si na kasi na likolo pour que rassemblement il y a pas na Zambé la kasi na mokili et bana ko s'accomplir. Amen bota. Alors accomplissement na ngondi et na kasi na loba tant septième trompette et petit et ya pour rassembler où ils allaient libota na ye pour que bazala esika moko balanda kaka loi moko pe balanda ezali chemin moko. Amen bota. Alors tout semblaki tolandaki ba chemin différent moko la moko azali na kombo oye awutaki mususu awutaki na kombo ya ngomba mususu awutaki na kombo ya mai mususu awutaki na kombo ya mutu. Mais tant que na kasi le banzambe toye olanda kaka ezali kombo moko ya liloba na Nzambe. Amen bota. Avant la casse n'a pas de comprendre na oyo ilakaki et pas Christ étant aussi et puis sami trompette et sonner na casse na likolo ndingano tuye ko se trouver na casse de sika ndingano tuye ko lo na casse na corps aux allées corruptibles to lati corps aux allées incorruptibles. Amen bota. Avant la casse na ngo temps ya mo sonner ndi ekolo molangano na casse na désir aux allées azoto et kotisingano na casse na désir aux allées ya molimo. Na kasi na désir ya molimo di ekolakisanga na volonté na yao. Na kasi na désir ya molimo di ekolakisanga na ete tant que toza na kasi na sika toza na espoir ete un jour molimo yanga na ekose retrouver na kasi na wapesi. Amen bota. Toli yango na togarde totala misala pour que Yahweh abatela apesa kimia toleki na communiquer. Amen bota. Na kasa la communiquer ce que l'église ici to vandi pour na kosola na ndenge ya kimia. Amen. Amen bota. Pour na tina oitalami ya remise ya première tranche ya Saint-Saint, remise ya première tranche ya Saint-Saint et pour la dimanche ya les 4. Amen bota. À la moko milengela na ikateli obakatela kiyo sale fort ya kuluka ko répondre na oitalami ya première tranche. Pour la coloca biloko où ils ont la cara en casse na marché et tu vas déjà la se prévenir et tu sois biloko na pour que ya madame et bana kozala. Amen bota. Il est mise première tranche ya Saint-Saint et kozala dimanche les 4. Tout ça le fort tout milène la pour que Yahweh abatela apisa kimia tous ici matombo. Yahweh zamtata musa sankono pesi kimia mbate malambate la bota. Tel c'est le pas na bango, ma pingo nezali ko na bango, kinyana likole ba de mere katsa bango, blanc na accompagné bango partout ba ko na zala, kati la bango lokola so batela bana e pas si ta première malade et bon ba biloté, vraiment na katsa nesika na ba monete loko ko na moye protéger et batela bango bisika ba si ko zoma. Ingo tamsa ki Israël kana ko tamsa libota na yo, ngendo zali bule kana ko bule sa libota na yo, mingi ya kosenga zali mentozati te ya kosenga liboso na yo. Nyonso tosangisi na losambo siyeso tata na biso Kongo na ezala bule bokonzi na ya mokama esalema na se lokola likolo pesa so fambulelo yibisa so ndemo na biso pila moko tokolimisa baninga na biso kamba biso kasi na komekama te kasi biso so na mabe. Amen. La vie sainte.
Suka tozonga tena kimia mama tozogenda bila matoi ko invite koyokaka batu bayaka koyibiso makambo bamobali na yo bayaka koyibiso makambo abana na yo tosokoza confiance na batu wana okoya kosala makambo oyo ezalaka te. Amen. Oh, amen bota. Autant tukilimia watu tozomona batu bazwa kopesa makambo et papa maman moi mwana solution kotiela mutu contrôle te tika mutu azala libre omoni mutu baseraka mutu batielaka mobeko mingi yeba koyaka na mobeko tozana temps grâce temps mobeko bato bando kobunga mingi eta oyo eza temps grâce kimia fo eyeba nde kozala. Amen. Amen bota. Amen. Kuna frère saliwe kuna frère sonisi boy oyokaka bato wana te bayebisi ndenge elobami citation etalemi bafle makambo ya chat terrain tozala nango na kati na kere po makambo nyonso etambola na kimia sen tobundana parce que kozala awa ekosenga fo kolowa bainstrument po kosala mpe bainvitation po kotilila mpe bakonzi ya mboka libota. Amen. Oh, amen bota. Tona basoda bakotaka po plisa tali etina akabonela bakonzi wana nyonso aya pe ayoka pe liloba ekozala pe malamu mingi komibatela bavant ezali bambula mabe ya mopepe ya makasi koravage bato ezali makambo ekoteza mingi pritan papa omoni mutasi nako kabelanga 1000 francs kabelanga 500 bato wana bazoprovoke makambo 1000 francs 500 eya kokoma na makambo bacour d'appel eya kokoma makambo bajitilie kuna kuko invite eloko wana mpona makambo nyonso ezala na kimia. Amen. Amen bota. Papa bolandia nachante tonto sinala eba kala tonto wana lobe okoma mabe libota. Amen. Amboka pe magemo matanga musala na nzambe moko azokende amboka awa nekola sunga kola cha loboko pete kile ezala bamula ezali na bamopepe mabe
On ka ko déranger banda ko bo misisi ka bozali ko ya kozala retardé. Amen. Amen. Bonta. Kama bonta fuza na mkema munene. Mwaba mukabwani mwaba injustice na mabota ikunokeza la mwaba tourbillon mwaba makambo ezali komi batel. Ukolelika ikona tolobaki na bino okote na makambo politique wala ndiba makambo likike Libota amen. Kandi kona bino bayike bazana mbuko bapakati ba frère de classe ki dokuto ba kusutuna azoko sakara toyo kuluka biloko toyo kosoba ka biloko utaka makambo politique ilo bana nzambe atindi bino tena bokawani atindi bino tena kopotana amen o Libota amen. Tika ba yi politique la sala politique govanda kala na kuluka kusala malam uzalaki na parquet salongo lekaki na normal utale sika mususu atana RTNC ce qui vous permettre pour passer au nettoyer mboka nyonso ezana bosoto ezana santé milimu mabe vanda kawana makamala moezala ezate bango tokenda kolongola milimu mabe pe kolongola pe matiti abanza lobi o bazalaki olandaki message ndenge lekaki na exhortation message ndenge lekaki na exhortation place où les ana rempli makasi ba consister bazana ba problème ya grave bakozanga koyokana bazana ba konsi tribal na katwa ekola yokela bango mawa bazala libre pour passer musala ndenge ezosenga amen bango likuni komi bakangiyo prison makambo bomba su batukuna ezate libatela ima makambo pe ekima yo amen bato banyongo kufuta réclamation na banda dimanche ezozunga kutaka nyongo bato oya wala ndote bakanyo likola 30,000 likola 20,000 likola 100,000 likola 150,000 kutaka mukio polo na ba problème amen amen bota surtout sali bongo kula kokamba kula kobatela obatela bana sali kakapeli pamboli bana classe oli kakapeli pamboli ile mulimba tindi kakabino salana volonté tala tribune ndenge zana bana classe boza la putain bana classe obatela bana bakende classe bana pe fo misala mo bakisi yo kaka ololoka o place nyonso kosisa kama malaria na typhoïde ozala ndenge tozala iso zalaka 3 mois après bana babili bakisi 3 mois azwi bakisi d'antibiotique ba malaria ko ezala malamu mingi amen o amen bota la omoni ezalaka difficile ko yoko ketokoti na mwana bakutala mwana bili boyeba tokeneni ka moko ezala pona sitasoka ya RDC Libota amen so to sali bongo tozala bien ba mama boya komela kisi omela kakisi osalisa na papa ba dépense mais la kisi ko yako zala trop tard amen batuta mikumba ko lingaka pe lipango oyibo zali kolo ata batu bamuni na ntata batu bayibi na nte yo moko yebi ekaka lipamboli ekaka maintenant kolo pe akosala amen epose la frère changer mutema abongola mutema pour manifestation ele bongola pa mutema mwana na pe l'église ya kobatela amen katu babaito te Mutato ya makambo alobi ete nazali koya noki onele bongo kolo Yesu ngona kolesu masia na sala eza na bato nyonso topesa nyimbo